Voilà, mesdames et messieurs, Bandero Walandia, Top Média Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, Bandero Walandia demeure officielle. Cette émission, comme moi, pété sur le monde, il y a un pur baise. Comme moi, parce que Ezali, Moko, il y a une chaîne au biseau de travail ensemble. C'est-à-dire, encore une fois, aujourd'hui, je suis allé chercher Madame Demer, Makamba Koloba, Ezali et Belé. Vous savez tous que Maman Belleville, quand j'étais éprouvée, elle avait perdu sa tante maternelle. Alors, Maman Aoumeli Nanasa Moukili a sali plus de 82 ans. Donc, au lieu de la matanga, logiquement, il y a qui a fait, mais nous, on était surpris de voir que toute la famille était par terre. Maman Belleville, inconsolable, Nakanisi, a peut-être Maman Demer. Et, chose grave, dans matanga ya Maman Belleville, nous avons vu la présence aussi de Maman Gabrielle. Et kozala moko ya biloko tokoluka moyen to glisser na émission oyo. On va vous parler qu'est-ce qui se passe entre la famille de notre pauvre artiste Pouloulou Akena depuis Batan et Belé Lelo Makamususu donc Elamuki. On va vous parler, il y a évolution, il y a suprématie qui filme ya Maman Belleville et Salema qui dans le poteau na film o ezoko le kasuko choix parental. On va aussi encore une fois aller trop loin pour n'avoir moyen parce que en tout cas ce sont des sujets. Moi j'écris souvent tout ce que je parle avec Ninanga avec na compte Nangai na sala gangonyo sowana une façon pour nous se rappeler ya makamunyo. On va aussi vous parler ya o Italie affaire ya maman Ursule Pechanga, maman Ursule Pechanga et aussi avec sa sœur maman Sila Oyo Lelo. En tout cas peut-être ekozambala bosso ya ngaina de mer na plateau to luki peto cha avis na biso sur Oyo Tali makamu ya ba âge ba photo o ezo koleka et le non respect o ezo korenier tout autour ya ba maman wana ekozala ba ligne o biso to koluka moye to solo la maman de mer et aussi constamment to sali. Jusque-là, le scandale n'a milieu, il y a des comédiens et commis réduit. C'est dur, moi, Topena et Kitty, maman de mère, peut-être que ça, moi, analyse tout autour de Makambouana. Est-ce que Ezali Paris gagné? Est-ce que tu réussir au biso qui n'ont besoin ensemble ici vous allez suivre na chaîne Nion sur Naoto Tangilabino. Christian Zali derrière la caméra. Merci l'équipe Nion sur Dab Mobimba Awa ba big dédicace na tonton Bev Bambote Belé na mon frère Thierry Mumbaya depuis Europe wana Nzambe azala na bino maman Bijon Ketani maman ba 90% au bon na papa Jean-Pascal Leka maman Zozo la femme de papa Noema Bakala Nzinga maman Deborah Lubanda kilo ya ba mère à Calgary en tout cas boyende to ba l'émission na biso Aurélie Mafuka Katez ma sœur je sais combien je t'aime Nzambe soki ayete biso tozaka awa maman Diasonama n'est-ce pas donc toujours continuer comme ça musa na biso ndenge elongo bani et chez Belleville Télévision il y a un film au nom de choix parental. Choix parental c'est un film Oyo Ezali lokola deuxième film il y a année 2024 na Belleville Télévision. Suivons d'abord l'extrait de notre film et puis on se retrouve tout justement après. Merci. La cousine à Karaba. Toi, je dois te draguer, toi. Comment t'as dit? Je marie quand un garçon me ressemble, et une fille te ressemble. Ils sont aussi beaux que son papa. C'est tout. Non, c'est comme s'il y avait des fourmis. Je suis en train de vérifier. Allez. C'est bon. Wow.
Je fais pas ami, je suis pas hypocrite. Je fais pas ami avec les ennemis de mon ami. Je fais pas ça. Sylvie, je t'ai dit que je voulais être ton ami, moi. Quoi? Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour me donner un enfant comme ça? Je peux le faire avec ça. Qui va se marier? Moi. Tu vas De faire quoi? manière, tu les mets où là? Je vais me marier. Je lui en parle. 9 mois pour cracher une belle fille comme toi sur terre. Eh bien écoute, je ne laisserai pas le diable t'écraser comme ça. Ouais, ça va voulu voir Satan. Maman, attirant soit dans des lits. La petite vient à mon genre. Maman, j'ai beaucoup Dès mangé lors que et tu la ne feras fête pas un ne veut effort de supporter cette fille, on sera qu'à malheureux. Parce qu'avec moi, pas de Francesca dans cette maison, on ne parlera jamais de cette moulouba-là. Et maintenant, on s'appelle. Ciao. Tu me promets? Je te promets, je mets ma main à couper. Non, je jure sur la tête de mes parents. Je mets ma main à couper. Je veux renoncer à ces mariages. Je te jure. Et vous rigolez comme ça, vous rigolez comme ça. Nous sommes des Bakongo et plus précisément des... Messieurs, allez, levez-vous et partez. Je ne veux plus de ces mariages, je dis. Tu dois être une femme de valeur, une femme prévoyante pour ton homme. Tu n'as plus le choix en fait. Tu dois le faire, tu n'as plus le choix, ma chérie. On ne se marie pas pour faire semblant. On s'est marié par amour parce que tu aimes cette personne, tu t'engages pour le restant de votre vie. S'il te plaît. Hein? Elle te trompe. Regardez-moi ces messieurs, espèce d'un réfugié. Tu es un réfugié. Vous savez, quand vous êtes en colère, vous êtes belle comme Karaba. Ça me donne envie de devenir Kirikou et venir même vous draguer. Maintenant, chacun a... Vous devenez relou. Bon, écoutez, je vais vous expliquer. Baby C, c'est une petite que je vois ici. Ne l'appelle pas Baby C, elle s'appelle Sylvie et c'est tout. Voilà, merci beaucoup Christian Credo, ça va? Merci na retour au PC na émission Oyo bande balandi fin ya semaine nzambe azala na bino extrait ya film ana et sali n'est-ce pas bande konyo so balinga kamosala théâtre Essengo. Je sens le sous le professionnel se sont engagés pour réaliser encore une fois film Oyo na combo il y a choix parental na Belle Vie Télévision et vous avez quelque chose de bien. Christian, elle est juste là avec nous, madame Demer, l'attachée de presse, bonjour. Bonjour Tadi Ngalapa, bonjour Nabandeko Toubalandara, rendez-vous Nabiso à chaque vendredi sur Top Média Télévision, sur Demeure Officielle ou sur Empire Buzz. Voilà, maman Demer, semaine et banina ndengenin. Semaine et bandi bien, positivement bien en tout cas. Toza en train de tourner, on est actif, il y a beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux, même si YouTube n'est plus ce que c'était autrefois. Oui, ça tout nous le monde en parle. Tout travailler, parce que d'abord après, c'est vrai que c'est un travail, mais c'est aussi une passion. Très bien. Et surtout, qu'on mettre en avant culture, on a biso côté cinéma, côté musique. Donc voilà. Voilà. On a extrait il y a choix parental, les alliés deuxième film à Belle Vie Télévision depuis l'année 2024. Pensez-vous qu'il y a côté professionnalisme, tactique et les alliés respectés en regardant l'extrait auto et c'est mon habitude que Belle Vie Ayoki. Ah ok. Belle Vie Ayoki, c'est mon habitude Belle Vie Ayoki que public francophone il est là qui. Ba film nous a quitté comment tu comprends na té. Linga leleki. Leleki. Belle Vie c'est les bisopé na français. Ba Burkinabé, ba toana nyonso ba pays wana nyonso. Français malonga pe baloba koleka biso ya la. D'ailleurs, je pense que nous sommes le pays francophone qui s'exprime mieux en français. Ouais, deuxième pays au monde après le Yemoko France et dans l'Arabie Saoudite. Donc tout dans français quand même assez soutenu, tout le bas quand même bien, tout réfléchir quand même bien, on a une bonne expression orale. Alors comment on a que tout ça va film quand la lingala pendant que toi na bakolo ba pe français va comprendre aux osenga na ko tout ba ça la traduction son nini. En tout cas
mais tous autres on a inventé, tous autres on a inventé. Très bien. Ils qui tout à mon quête. Très bien. Il y a un aïe le quoi yoke qui demande à public, qui besoin bazar qui n'a pas sens soana et à Saléli en tout cas on dit merci beaucoup à Bellevue et toi cité justement tout sous emprunter pe chemin emboîter le pas dans le sens que on peut mes carotiers on peut en français pour mettre la communauté nyonso consommer bien également. On va dire bravo à l'artiste Bellevue Lissoussou à cause il y a professionnalisme à rajouter, côté technique, qualité à image, tout le monde est d'accord. En tout cas, merci et bravo. Todo sengaka kande ba maintenir yango. Soki ba bouger loko eza na sens au kitsate, na sens au matisa. C'est-à-dire toujours en plus de temps en temps, ça fait du bien au public. Mais bah remarque peso ya kaka loko eza raté. Tous en en compte. Et puis tobo sanate que photo à tour de temps en temps na Candy Star Télévision ou ezali bébé na biso, ou ezali bébé na biso, kuna pe ba film kitoko ezali, neti na minto film asike koti. Après oncle Bado to na film na biso sika kuna boke ya papa Vini. Donc boke ndebele na Candy Star. Très bien. Mais de mer toti kala kawana. De monde il y a public, la mer il y a public et tout. Bellevue ajoute quelque chose na oye donc à salaka. Le consommateur yambi nanu les deux films oyo ndenge nini oyo ezali quant à moi je dirais aussi ezali parmi éléments oyo et ko kipe ko tombola lisusu industrie ya mboka na biso ete munoko o peut-être ezalaka batu ebele balobaka yango na espace francophone ko profiter ya ko comprendre des fois ce qui se passe au Congo pourquoi pas en Afrique plus précisément en Afrique centrale au biso tozo ko se retrouver notali yango batu bayambi le deux films na ndeni suprématie na choix parental public yambi yango très bien public yambi yango pena merveilleusement bien parce que ça parmi ba film oyo et cotisip sur la 2024 très bien et je pense que les gens ba histoire au public et ça causé là rempli d'émotions rempli d'éducation car les ba texte à Bellevue public yambi yango bien mais toi on a problème moko ba consommateur lingalophone baza tellement habitué na lingala que bamsu bazo poni a tcheki pika lingala te bozo réclamer que tozo tikalaka ba loko tozo tikalaka ba loko tolingi to internationaliser ba film na biso to ko internationaliser on a lingala te to ko internationaliser on kaka ndenge ba film Nigeria za internationaliser grâce ya anglais biso pe to ko internationaliser on na français très bien to pesa bande opportunité ba s'exprimer na langue ko vendre bango suffisamment très bien. Il y a un autre sala lisusu appel na compréhension il y a bandeko nyonso batalaka boye ba que awa ndenge eza boza esulika mama sécurité challenge komi ya makasi s'exprimer la langue de Molière donc voilà et sikoyo famille libota nyonso amoureux à cinéma populaire très bien to inviter yo otala film oyo o consommer yango o partager lien yango o beta lisolo na yango peta liso nango kate yango biteni tambuse yango partout na ba réseaux sociaux très bien donc batu ba yé baba découvrir qui est Bellevue surtout quand ça d'écriture ya qualité très bien voilà bandeko balandi ya émission au biso to continuer Christian merci beaucoup pour la prise de vue et puis en même temps ozali na kati ya réalisation makambo ozali ebele aujourd'hui nous constatons moins de scandales na milieu ya théâtre depuis un certain moment. Disons quoi, Paris gagné, Moussala, Bino, Ganga ki, Belela ki, Ernion, Somingongo, et Kaou Kaki Bino, et puis, Namabele, Ezali, fertile, et Botumbouma. Et ça réduit au moins le taux, il y a vulgaire dans la place publique face à la comédien. Bon, après bateau bazaka l'auteur il y a ba scandale wana ezaka pas forcément ba comédien ezaka ming ba pantisango. Très bien. Bazaka na bona ngambo ya musique. Ali ba ko zo sko makambu désordre bazaka ça na musique. Na musique ba même ngo na théâtre très bien. Parce que biso ba autotika musique to kuma ko ba plus théâtre na makambo gospel. Balande biso kuna. Mais siko nde ba yo landa biso kuna siko lo comme monde ke biso siko to zongi pe mo makasi na kati ya musique. Ba sundoli ba théâtre balandi susu na ngambu ya ma musique. En fait c'est ça la réalité. Parce que so monika mikolo to meko sala ka analyse moi mingi na ba théâtre mo na ke ba zonga po ando ça ba droit de réponse. Yango moni au point ba comment yo ça ba droit de réponse sur be mission musique même na makambo ba comprendre ta sens na ngote ba comprendre ni fond ni forme allez ba comme isko ko ya o ça ba droit de réponse na ngambwana. Très bien.
C'est ça le problème. Mais ba comédien pe mikolo yo likolo abibanga banga parce que ba comédien baza ba peureux. La majorité ba na passé moko oyo ezo réclamer bango. Ba sala ba makambo etika ba impact. Sikoyo ao banga soka meki ko afficher une forte personnalité, peut-être ba ko bimisa likamune mo lo la matière très bien. Yango ba moi crainte wana bazara nango yango zo mona bazo réserve moi ba réserve voilà, c'est même ça le mot que je cherchais, à réserve. Donc eza ko douter parce que soki ni nsoni non, eza ne bazo miti à réserve pour bi que ba na ba dossier, ba dossier très lourd. OK, so bimi et gangi mokili lobby, tu vois. Et le fait que va se calmer pe na minute et sali pe moi bien. Le cas va comme peut multiplier moi discrétion pe na ma vie privée na bango sali pe ka bien. Ba banga pe ka libéla parce que honora bango te. Rappelons que la majorité ba père de famille, ba maman, ba responsable, ba na mikolo, alors que kozara tout le temps au cœur de la polémique na ba scandale. Et tchèque bango penza en valeur te. Ce qui te ko observer attitude moi ya modèle oyo, même ataba o ba comment ba porter parole à ba collègue na bango, ba comédien, ba comment ba sakimini, ba comment ba mukala, ba comment o so ba ninga ba lobby kuna ba on ba yo bima ba yo ça va droit des réponses, ba comment ko ta ba querelle, ya ba collègue na bango ba comédien, même ba wana. En tout cas, na minute, on peut se calmer. Bon, ça, bémission, bango zo kota, ezo mata penza makasi minute. Ezo sous on a écouté. Communauté, eza focalisé sur autre chose. Très bien. Voilà, mais aujourd'hui, il y a ceux qui commentaient aussi positivement que c'est grâce il y a équipe, il y a communication, il y a Bellevue, Ndé Balouki, qu'on tient beaucoup de choses en ordre. On est pour beaucoup dans la discipline éco-typée, il faudrait qu'on se le dise. On est pour beaucoup dans la discipline éco-typée parce que Badbameka koya na lokuta bamoni ke elekité. Badbameki koya na bamoni to kangi ango Badbameki babi mais finalement to sandeni. Partout où les capena ba chef soka bakal. C'est-à-dire ba comprendre que place ya bêtise est souté. Et puis ba comment qui ko sepela ba comment moi confortable na mensonge so ba na mensonge moi biso to et to marteler sur yango. Et comment on peut savoir raison ça va sortir médiatique. Ba sortir. Continue on peut savoir en visibilité on a to tiki ba on a kati ya médiocrité monde que na ba chaîne ebele eta na mais souté. Ba comment on regretter ba choix ba sala ba comment en tout cas ngam na zena na mamnanga me bana na komi koto yo ezo sala bo ba vie ezo mata souté na tala mali souté ebele ba sili tanga ba comment yo landa na mamwa musique na makambo ezo concerner bango te ba comprendre ku tout te ba luka kaba diembela na ba incitation à la haine ba comment ka pena ko diembela c'est ba kanga ma demeure na nzoto le roi sonzo to diembela demeure o sambela lali abinza mba répondre ngata yesu répondre ngai ba bazo ko intercéder mais à ta place on a zo makam tellement demeuré occupé tellement je suis busy est-ce que nazo monata est-ce que nazo talata est-ce que nazo yokata na komi pia mutu batindeli ngele mama bo na moi pia ke photo na ngeza miniature na cheka d'accord OK. Mais des fois aussi ça dérange hein? Quoi? À chaque fois parce que tel que moi au depuis bandi apparemment Ezaka Demer Saratola Bellevue Demer Saratola Bellevue jusque là azana na 4e to sécuriser maman Ursule Pechanga Dinana mais beaucoup plus les gens sont restés et pas des mères Nassara bino penande bato bozo koti la bato ba vu ils vont demeurer comme ça ba demeurer pe le roi comme na pour ngana koti bona mamnanga te bonde ba koti il faut pas demeurer kawana mingi ngana miniature mingi yo ça mingi ça la goût pour la campagne électorale à chef de l'état tout na partout ya osakanate na bungité loté à des recherches té mais ba monanga partout analyse chimique à soy c'est-à-dire quand yango de beso ka microbe yango mutu muso utiliser le roi lubrifiant yango mutu muso ça c'est-à-dire difficile roi former chimique à soy na comprendre na comprendre ba ko gâter sikana ba olekate yango microbe yango na so ya na microbe mais kuna kuti mutu muso utiliser le roi lubrifiant OK kuna kuti mutu muso azo mela so ya muninga OK koto kuti c'est-à-dire ka soy
C'est finalement formule chimique non bah ça là on le lenge nini et faciliter peut le au moins qu'on les quelque part et les on doit compter mon asimbiso et permettre de décoller bon c'est dire ça so ça bah on les belé. Vous accompagnez très bien les artistes comédiens et Bakoki peut Kozalape redevable et puis vous dire un grand merci mais namonaka trop rare que les artistes comédiens au Bundela Awa non s'il vous plaît dans le sens que vous allez parmi bateau au bazo côté les mela ba pratique yamabe voilà donc c'est ça ceux qui tolongoli maman Bellevue mais c'est trop rare que ces artistes là vous accordent des interviews et zalaka dit à quoi c'est parce que vous menaka des marches ou bien vous évitez aussi de vous afficher souvent avec pour Koboyaka ba problème ngo ya minyami de continuer. En fait, bon on est sur va accorder un interview, tu n'as problème, n'a même problème dans la musicienne. Le fait il y a koloba au effort qui est Bellevue et empêcher que va comédien musuba lingo. OK. Le fait au effort qui est Fali et empêcher que va musicien musuba lingo. Très bien. Le fait au effort qui est pasteur Mike Alambai et empêcher que va musicien gospel musuba lingo. D'abord linga ka bisoka arte. Ba ozaka na bisoka vrai. Ba ozaka na bisoka hypocrite. Et na que mon rappel na mon nanga ngoti. Très bien. Pour écouter nanga pesinga mbote du moment qu'on finit le respect c'est tout ce que je demande. Ah oui. Moi je demande pas aux gens de m'aimer, je demande aux gens de me respecter. De me respecter moi aussi. Par moment le respect ce n'est que ça, ce n'est que de ça dont on a besoin. Reste un état libisoté. So au finga ngate au laxam ou sapité au loba n'importe quoi sur la place publique au manquer un respect verbalement et ben le reste m'importe peu. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer, nous sommes en train de continuer parce que ma caméra vraiment moi est belé mais na rozonga ka bisiko tozaki na maman de merwana ka o etali ba comédien mais nous constatons aussi maman de mère depuis un certain moment il y a ndeko moko pe abundela ba comédien mingi na kombo ya Chaka Congo il est souffrant aza hospitalisé mais jusque là c'est comme s'il est abandonné na propre sort na ye bato bazo tirer attention te pas na ye c'est réaction non ekoki kozalani on abundeli kaka ba comédien te na ba musicien abundeli na ba musicien aza pena artiste en danger aza muto azala pour beaucoup na culture amboka na biso yebika mboko yo bato nga ko négliger moi bato moi mingi très bien mais chaque Congo so côté répertoire na peut-être aza ba numéro de contact ko lira bato belo ba mimo na bango ne makambo parce que yebi ou frapper pour faire une demande, pour apporter un besoin. Histoire, on a un concept, on a un artiste en danger, et ça a juste un concept bien canalisé. Parce que quelqu'un qui a un avantage, il y a un très bien. Et quand on a un caisse mois, chaque mois, à $1. Ah oui. À $10 chaque mois par comédien, bâtir un bon wana, il a récupéré un petit montant comme salaire, mais bon, on y vend quelque part. Oui, ça là que ceux qui comédien, toi artiste, moi j'ai problème, bah sortir et là au moins qu'on a kati gouvernement et puis sous se contribuer aux hommes artiste en danger quand vous allez là on est secourir peut souffrir la vie à battre belé. Dernièrement tout le monde DiCaprio a un mois c'était en hôpital. Sérieusement. Sérieusement. Et puis donc tout coup on a baka mambo belé papa dit moi c'est belé qui a contact hôpital. Ça dit baka ba comédien au bazan ba état critique ya moi est belé. Malheureusement ba tout sous ba kanse car ba moneka le fait que on voit Misae. Artiste en danger, on sait qu'à pourcentage, oui. Bon, si on a 100 000, il y a 100 millions, il y a gagné. Et l'autre côté déplacement, il y a une énergie pour compenser. Très bien. Vous voyez, il y a tout ça qui entre en jeu auquel les gens n'ont pas réfléchi. Mais au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, il a quand même fait des choses où il contribue. À Kedapi Babisi Kabeta pe va porter au monde et bimé comment kipe. Ata et comment la totalité mais le peu et comment et servaki. Alors moi je pense qu'un état de santé très critique, j'ai ouï dire que Fally Ipupa a dû intervenir. Merci beaucoup à l'artiste Fally Ipupa, mais il n'y a pas que lui dans ce pays. L'artiste peut basé belé à côté comédie et à la côté musique. Alors Batunio se battit main dans la patte pour nous soutenir mon tour à apporter pour la culture na biso surtout pour fardeau il y a pas problème na ba souci il y a ba artiste na biso na mapekana. Mais demain aujourd'hui réaction noyo et kozala nini na batu o bazo ko comparer Yandimos na Chaka Congo. Yandimos oyo mbala liboso te
frété avion médicalisé et l'ongolaye Congo et memaye mboka mobo pour na kokeno kozwa ba soin. Mais tandis que chaque Congo est là ba vidéo ezoleka. C'est comme si les gens bazo betango kara. Donc aujourd'hui pour la kozwa position, il faut ondima ou appartenir soit na groupe ya batu mobo ou basolo la kabie soit na première dame, na ministre ou bien na ex première dame ou bien na batu mobo pour que soit eu problème assistance à la trop vite. Parce que y a des mots to moni ba vidéo ba évacuer un avion mbangu donc à poto mais chaque Congo abandonné jusque là. En fait, on va comparer un Dimo c'est chaque Congo parce que déjà le cas de Dimo c'était un cas qui était suivi depuis. Azena pour ma santé na banda landa kala. Mais un Dimo c'était boué combien d'émissions à ça la pose en prise en charge. Ah oui. À l'écart après na bémission belé. Donc résultat automona eza plus le nombre d'émissions à ça là n'est pas si résultat automoni. Mais chaque Congo exactement tout le monde le la bella le roi un Dimo ça tambola à 5 aide. Non. Mais quand même est-il que nous sommes maintenant informés? C'est pas comme si on n'est pas informé. Très bien. Oui. Si vous informés, que faisons-nous l'information? Très bien. Il faut que tout le monde est très dynamique. Chaque tournage à comédien, le rotata, on va payer montant. On a 10 otiers, 2000 otiers, autant otiers. L'équipe a tournage, on a des répétitions. Même si pour chroniqueur culturel, bête sur la porte na badaba à 5 € otiers. Comme ça, sangi sinon son a éthique là. Et permettre très bien baké na ministère à culture baleki si panier chaque Congo bela batambusi basali aide oh non ça on a quelque chose na poche atier comme c'est permettre que ba koka ko secourir en attendant montant oyo ministère à culture et ko débourser pour na ko luka ko régler problème de santé il y a pas chaque Congo donc voilà donc la baye on a média c'est parce que c'est pour nous aider à être informés suffisamment on est informé. Trouvons une solution. À quoi ça sert d'enterrer quelqu'un avec les honneurs si on n'a pas sauvé sa vie? C'est ça. Mesdames et messieurs, les Congolais, soyons conscients. Les Congolais, faisons avancer notre pays. De faire avancer aussi la culture en Bokonabiso. Là, on a tourné dans Tali Air. Là, on a du mal à l'examen, on a réponse. Naïbisio. Là, on a scellé l'horloge. Naïbisio. Hier, selon l'histoire de mon pays, merci, il y avait des Sud-Africains pour venir au Congo pour se faire soigner. Beko le mususu banaki ko uta ba mboka na bango bazoya ko faire ko zo ba soin approprié à na Congo. Mais lelo est commis le contraire. Tandis qu'aujourd'hui il y a l'émergence, il y a l'évolution, il y a la technologie. Mais biso to ozonga ka sima. Est-ce qu'on peut pas se poser des questions et lokonini ezo kozonga saka biso ka sima. Et lokonini ezo ko sala été les autres bazo ko tia ba pas na avance biso tozo ko tia kaka ba pas na ndenge ya sima. Est-ce que des mères question o na mituni pe nazo ko tuna yo ango lokola to lobela ba comédien. Est-ce que ezali manque à plus de conscience dans les milieux culturels ya mboka na biso a Congo? Parce que bango pe bazali na mission monene pour na oetali nkita ekolo. Omoni nenga nzaboye. Nana vision nanga sur ma carrière, sur mon parcours, sur ma vie. Nebe nini nazo projeter jusqu'où je veux aller. Très bien. Ngata nazo kolanga nebe quelqu'un dans un chantre et en plus dans sa musique d'abord à la base parce que moi je chantais. Voilà nge beba na mananga soubiente et tout ça. Et moi je chante. Oli mwangu ba moi trop. Nali mwangu ba moi trop, nali mosaka moi trop. Et tout. Et na suka kana oyemba tinga na komaka banzembo. Dans jour bo mona nga na koti studio na yembi na yembi nzembo nga na ko. Mais voici bébé oyemba ne. Te vona nga eza obeba te ke o ka ukiso neni. Te vona nga eza vona ko yembela ngo. Très bien. Gaku kuto yembaka. Ika de ong pa ko yemba. Donc vona nga na utiliser ngo kaka. Mais zone de coach a bien. Non, zone coach a bien, ça pas. Tout du coach a bien, oyemba lokola bien affilé. Ok, tu vois. Donc, malgré ce que je fais aujourd'hui, je sais que cette partie de ma vie là, il y a toujours un espace là. Nebi quand est-ce que nous activons? On a tangi dans la formation à cinéma parce que na komaka même ba film. Très bien. Na ba histoire na komaka na komaka. Né na boye nebi que la période telle
na la production. Production filmée, très bien. Christian Nengazana a filmé biso lelo, mais là sous na esprit na ye, na rôle na réalisateur, metteur en scène, azana vision. Yo peut trouver nos en vision. Makambo belé comme la ba comédien absolument et dépendra na objectif ni au bazane nango. Très bien. Et là on y bazo qu'on envisager dans le futur. Moi je pense que tout part de là. So yebika c'est que tu veux et c'est que tu vaux. Ça te permettra de définir ce que tu vas faire dans l'avenir et même dans l'instant. Parce que n'oublions pas que le présent d'aujourd'hui, c'est le passé de demain. Et c'est ce qui va définir le futur. Très bien. Maman des mères, kakawana, parce que en tout cas, des fois aussi, bazo ko j'étais responsabilité oyo et pas nabino, panzi sango. Oyo bengi na kombo ya ba chroniqueur, na ba chroniqueuse, na ba journaliste, na ba analyste. Comment moi et belé. Bozali ba responsable ya makambo ebele o ezoko occasionner les insultes entre le frère et entre ba frère na ba sœur na bango na réseaux sociaux. Na kozwela bino exemple ya maman Ursule Pechanga na maman Sila. Oyo aujourd'hui nous voyons des photos ezoko circuler par rapport ya ba âge na bango. Est-ce que c'est important aujourd'hui? Le travail que nous faisons. Il y a kofanda boye ba Christian ba sokoli babila banzoto ba fandi bambinga me bali boye tozo koleka na télévision pour commencer à discuter. Il y a o etali ba âge ya bandeko na biso o bazo ko sala mosala ya théâtre apport nango na profession na biso na ya théâtre ezalini. Mais est-ce que bandeko na baloba ke bon nunati? Est-ce que bavanda basale mission ba biso neto aboto bakanuna ko stadi to kangami kaka to kola te? Non. Baza ba mama chako ya lobby, baba mama boli ya lobby, baba mama alinga ya lobby. Très bien. So tozongi mama chako akalazaka na ba âge na bangoti. Mama boli azaka pe na ba âge na bangoti. Ozomona. Donc des abo relève ezo la assurer. Ba rolo yo ba Ursule Pechanga ba sila ba jouer kilobi yango nde ba luna bazo jouer les lots. Ah oui. Yango nde ba Naomi na Kodis Mukanya ba Lufanke na ba jouer les lots. Naomi Lufanke na okata mangala lelo. Yene mama kalunga lobit. C'est-à-dire bango nde bazana ba sina ki contrat na bo mwana te. OK. Il faut ba kola pour relever zala. So ba qualité relever zala te. Très bien. Ba avancer en âge. Nzamba pesi peut-être bana te oui. Nzamba pesi peut-être libala nanu te oui. Très bien. Mais nzamba pesi bango succès. Nzamba permettre que o musala na bango et prospérer. Na milieu nyonso ya carrière nyonso ya vie bango nde babalite wana. Est-ce que ba famille nyonso tona ba nyonso babala? Non. Toi na ba femme seule au bazar. Ngape na balite. Ba pe ba femme stérile, yo pe na balite, toi na ba stérile pe bazar, o pe na ba botité na ba famille na biso bazar. Très bien. Bango nde ba memi ki anana ki Sarah ya 21e siècle était. Non, il faudrait que les gens mettent ça dans leur tête. Très bien. Ah oui. Qu'ils arrêtent d'acculer ces femmes-là. Qu'on comparer au kuna mekoso lo kwa mko likole kembi to kuna lité monsieur tebi ba maman ba baza bomba na âge ni bandeni. Ba maman ba bazaki na âge bo mona pe basipi ba koli basipi ba komelite. Non to mona bango te basale mission ba banga na mwa muke koleka muninga. Ka bino ne ba fan boaka na ba débat wana. Yaza yaya yaza mukolo baza ba yande ya biso. Très bien. Mais ba ya na bango te. Ba ko le kana ba ekara ba inane ya ba 2 ans. Mais na bango ne so muto bota muninga zaki. Azate, oui. Po baza ba ninga. Baza ba ninga ya génération basali musala. Très bien. Donc oya ko bana obeta lisolo sur bango kutu baso ko s'assumer ba luka ba tourner na film à jouer sans maquillage. Et belé ba ko bima sans maquillage te. Ah oui. Bango kutu mona bango na beta na bango nyonso. Ya maquillage yelo kwa mukuse andimia za bongo. Bakasi tangu sila zomi kang ba okange photo ana sans maquillage ami ebete. Tangu ba okanga Ursule photo sans maquillage ba tiaka maquillage te pona oboma ki mukolo na bango. Po ba lala na ngote. Très bien. Batiaka maquillage po baliba s'embellir lokola mutu nyonso. Nyonso oui. Et bon un jour moi boza naturel jour muso la la muki otie make-up. Très bien. Batiaka maquillage te pona obomba ko nuna na bango. Pe batika la wanga na kimukolo na bango te mutu monte na kaza mwanga leka bibenga nga leki. Nde bazana baba mama. Ici Pechanga za mama, Sila za mama, Belve za mama, Dina na za mama, baba bébé te.
Bino de bon mona bon ba bébé ngwana luna jour alobaki que maman si la ko bota ba ba siliki awa. Ba salela e ba émission. Bon ça ba live pour na nini. So ikutu ba ko bota na ba 15 ans, mona ko bota na 14 ans. Pona ni ba koza ba mama ya ba. Naza kutu na lindeko moi siao. Mwana na ye abota azwazemi na âge à 13 ans. Nga maman na nga to le roi yana leki lelo. 13 ans. Elle m'a eu très jeune. Aux monde. Donc nga ko permettre que ba doa na ko luka ko frustrer ba ninga pone loko mo songolo pakala. Ba onde bazana ba koli me ba na succès na nzoto. Ah oui. Ba koli ba sali ba tik impact na mukilo yo kufa. Nande obota masango ata ba voisin quartier ba yokate okufi pe ba boye bakate. Mais bango lelo liwa na bango eza histoire. Ba marquer une époque. Nde total la groupe salongo na kala. Tozota ba papa Chaba. Tozota ba papa na biso papa chef. Tozota ba image akala. Nde total la bango. Très bien. Yo kufa oleka inaperçu. Mais na histoire à culture à mboko bango na konuna na bango ata loso bazate. Tokobosa na kate tokanisa Joël Masiri kati. Tokanisa bandeko bele batika tokanisa mundu hérite. Donc tokanisa ka bango tokanisa masamba tokanisa ka bango tokanisa pululu tokanisa ka bango. Très bien. Na cinéma mboka so histoire ko changer kati mais biso ebele bazawa nga tanga lelo na ze souté je touche du bois. Ata yo za tata biso sonde toza biso ba beta so bango na son internet. Tozaka ba présentateur ya émission. Bino kana ba commentaire ko finga ko nuna ya bato. Okufa liwane leki inaperçu. Inaperçu. Oyebi pété donc c'est dire l'équipe ka boy otika ta impact otika ta histoire te. Très bien. Bandeko botika ko frustrer baninga. Botika ko finga ka bato. Botika ko humilier bandeko na biso basi basala bino eloko te. Ba yebi bino te bozaka bino nde boza à la base. Ya mabe o ekota na kati ya milieu ya théâtre. Ba injure na bino, ba humiliation na bino, ba rando o bino bo créer ba conflit et frustrer les uns envers les autres. Et koki karaté. Très bien. Ki mukolo ngo babota ba mama na bino. Babota ba nani na ba famille na bino. Baza basi kitoko ne baza wana. Mais demain, il se dit aussi que Makamo Nyonso ebimi, nazo tiko ozo continuer, Makamo Nyonso ebimi parce que bakanga ki Ursule Pechanga ba photo naturelle na lors ya tournage mobwe bakenda ki quelque part allez bandeko ba mesana ko chola. Na droit ya kanga photo naturelle te. Bandeko ba mesana ko chola na ko finga allez ba komisuko kozwa ba photo ya Ursule ba komisa matière allez ba tumisusu pe ba lobi non. Bokoki ko banofinga mama ote bo s'attaquer na yeboe bo talape oyo pe ba photo o so ba image ya bo mwana na ya Ursule na ya Sila na ya Dina na ya Belvine na ya nani ya batuneso ba finga ya ba Aziza ya ba mama ni o mona ke baleki ba se belé ba finga ba mwana na kitoko. Ah oui. Yobi tout à l'heure na zaiko na sali snap nanga na chaki na TikTok na moni mutu mo azu azo finga ngobi na koti na compte mutu na bi bato ba finga biso to bien te barande boy. C'est-à-dire na préféré ma benanga ke yo. Natali on a beti libaku. Pour tous ekela mwanzambe. Mais yo na ce qu'on a beti libaku pour même so na mona ke on na beta libaku te mais na beti libaku pour yo finginga. Ce qu'on a tela muto a finginga ale. Aza DS to aza comment? Omona bato baza na mabena bango na nzoto bana malonga na baza malonga te na nzoto. C'est-à-dire baza malamu te. Mais bango ne ba se permetaka ko humilier ba trofinga bato. C'est triste. Ba libre au sa o balingi. Ba libre au sala naturel s'ils le veulent. Ça c'est un débat stérile. Tout ça c'est parce que réseaux sociaux pesi batu maloba. Ya wo mona nga so muto ayo finga na commentaire na chaîne nga na bloquer yo, pe na supprimer commentaire. Ah oui. Nga na bloquer pe na supprimer ka. Moi je chasse les gens de ma chaîne. Parce que on a toléré que personne mauvaise té. Ata mutayo koma si la makolo soso na commentaire na bloqué kana supprimer parce que je ne peux pas permettre très ça. Bien. Basi wana bana ba mabena bango auto condamnera publiquement. Mais ba on mériter ma fingate. Ah oui. Il y a une différence. Tu critiquer leur travail, leur façon de faire les choses. Leur manière de faire les choses, oui. Mais tu recommandes à un niveau à rabaisser ka bango na bongote. Non. Bana ba famille, bana ba parents. Poto ndima bino bo sasima bo amalonga boleki bat bo filmer bino banda kuna bino ba famille na bino bana bino mibali na bino na herbo ya Kinshasa wa bokinda go fanda wa soki na ba hotel te papa saka to la ke États-Unis azongi na ndaku na ye ngana ke poto na zongi na ndaku na bino bo sana poto to bo ka kin bo vanda wa question nanga na tunaka bande ko ebele o mona azo éviter même
kokendaka epa na bango et pas parents avec ses amis. Azo préféré que les parents baillent au hôtel. Donc faut les parents baillent au hôtel na hôtel. Yo kenda poto ba ça peut tailler mira lupango papa abino. Hein? En tout cas, moi je suis ya sima silou sima sina ya kala qualité kala wana mabele le kake belé. C'est choquant hein, c'est choquant de merde. Tu sais moi nga elle moko on lance pe challenge nano hein ba ba finga surtout filmer no banda kuna biso. Oui, parce que ça aider au moni ba éducation au babaloba ke indépendant kana ba éducation ba eza mambo solo parce que on te kenga ba foot ba sombe nga lupango te. Ba parents na ba sombe na bonga lupango te. Oui. Mais tu filmer no banda ku biska to lala. Mais maman okoyoka mutu moko azo finga mutu moko na place a outi na ba parents mais ye moko aza conscient que ndé naza boy et pas na biso salle de bain des ala raté. Au fingo là ta bien. Mais ye moko donc kaibi que ndé naza boy naza na ba leki opé na maman peut-être doit zanga do pantalon. Mais c'est parce que dos lui facilité kaka ya wifi non. Ya la t-shirt mo bona jeans na basket. Otali basket a na lokolo boy Primark ya 16 €. Otali chez Polo a lati Primark ya 3 €. Otali jeans a lati Primark ya 10 €. C'est compliqué. C'est compliqué. Ofingo mo bimbane ko ki même pas 50 €. C'est moi c'est triste en tout cas. Osomi jeans na Kinshasa $25 na Waikiki Mall. L'aime sombi chemise 35 € na Waikiki Mall, sombi basket 45 €. Même si on lati mo bimbano ko lekae. Tu vois? C'est-à-dire les gens veulent vous humilier, les gens veulent vous rabaisser, les gens veulent vous insulter. C'est-à-dire balika ba tiabino na kati ya médiocrité moko boye. Non. C'est pas bien. Mes frères et sœurs, tous à la uni, ngana utaki koyoka audio mo wetala ngai wana moi je suis en Europe, je vis mieux en Europe. Tala batu ya Afrique oyo. Tala garçon ya Gishasa o. Tout na est qu'on Europe ando na kina ngwa ba longwa kende Europe. Avanda wapi? Where is problem? La commune nini? Asala nini? Pe akenda poto na moyen nini? C'est des gens qui sont na Kinshasa eu diplôme d'état kaka ya pamba. Atika le sala ta na boutique te. C'est très compliqué. Moi ça zéro expérience professionnelle. Ako komata komo na eboye. O komango te. C'est triste. C'est triste en tout cas mais yenda ofingo. Soyons conséquents. Ozomona. Bah comment batu Afrique. Batu Afrique. Il est souci en Afrique, on a plus de panique na poto. Neti ba sila wana na ba sila wana non rien à envier na poto. Ba Bellevue yo ba dina na ba na tala ba ndaku na bango ndengeza. Tami tuka ba otambola na. Obi eza kutu kokum sate jour musu na kende pa mama Léa ya. De mère. Na koti boy. Bazo pisanga aya awa place mama Léa ya afandaka. Nathalie confort Nathalie environnement Tala ska mama top avanda. Moi ça na bo fingi. Tala top. Tala ska top wa to avanda. Donc ça dit ce que au fond tu te dis oh ndako mama top. Ndako mama top mutu donc afanda ka top oh ba finga ka mobola azane côté ta mama top. Top afanda je me souviens que la voisin à top c'est-à-dire au temi liboso lupanga top o ta ba voisin à top so ba bana. Non. Mais moi na mutu mo finga top na internet. Mais peut-être et pas na bango quand ceux qui y est aye Congo faut atika taxi ou bien mutu ka côté moko boye moko faut et puis kuna faut akendaka butu pendant la journée boye oui na moto toyebi bango baza ebele mais baza ba donner ya leçon dada international a revoyager azongi na ndako a top. Ils a passé né bisio botika basi oba fanda. Non, c'est en tout cas le respect. Le respect est très important. Très bien. Ça c'est mon tout. Voilà, maman demeure comment qui est déjà dans souka émission. Il nous reste deux questions. Pourquoi les a bénédiction mon tout so kazo ko les a lipambo. Oui, une grâce maman. Grâce. Parce que Pessameli Mouton sont tout à avancer en âge. Seulement, il faudrait avoir assumé son âge. Bozana bobenga bo mikolo yo mono âge na solo les ani pour na poto ke na âge na ote. Tel que ngana passeport na âge na ngate. Je sais qu'on a passeport à âge na ngaite donc j'étais tellement pressé fallait na kota passeport na ambassade pour na zo visa aller herba ke basali erreur. Etika libongo. Yoku tes erreurs. Bango les erreurs te. Bakenda poto na âge c'est-à-dire le ngoli 15 ans ya vie na yo.
Ebele balongola ba 15 ans. 45 ou 30 ans kuna na passeport. Yonde ofinga bon mikolo boaka ba génération moko. Boza bayaya na baleki, boza baninga. Voilà mesdames et messieurs, tout à l'heure tu parlais tu as cité aussi les noms de Pouloulou. Na makamo ou tu koloba awa. Aujourd'hui Pouloulou qui est parti il y a longtemps, mais le lot komi komona ba trace na et komi kozonga mais ezo kozonga na ndenge ya malamote. Sa femme Aleka qui est pas ndekonanga Vincent. Et du coup, sa sœur aussi a eu le droit des réponses. Tout le banini que bateau théâtre, les autorités bazan a raison, il y a qu'au traiter bango ndenge ba traiter kabango nuit et jour. On a condamné moi si ya Pouloulou na bateau bayambakaye. À respecter mémoire ya Pouloulou. Na ndenge nindi. Asali combien de missions au ya leki abeta masolo Pouloulou na makambo a vivant na belle famille, combien de missions? Alinga remplacer Maniké. Na comprends a remplacé Maniké na sens. Pour Maniké ndaza tolai muke babia. Tolai muke babia. Tolai muke babia. Pourtant moi ça souka ko to azaka na babia beta lisolo te. Asali be monsieur ebele. Tina souka e koloba susu elobilo aloba na souka. Ezaki na lieu d'être. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Il est vrai, on avoue, que Péodo Poulo a Koufa qui va accuser de ci, va accuser de ça. À ça, déjà, l'émission, moi, s'explique. Très bien. Bah, c'est belé, baza, mi ben, avant, baza, puis, va comédie, basa, bémission, bah, si, manzia, bah, kinda. Ya, yé, ko, les carans, bémission, on gagne, sur quoi, ko, loba, ko, invité spécial. Et, cause à gêne, n'go, loba, netinin. Quand ko, bête, ma solo, mi, ko, so, tongo, pourquoi. N'explication, n'est, la clarté, après, ça, on a, zara, na, zemi, bah, kouta, na, Pouloulou, une fois, ce que t'en as, zonge, si, Pouloulou, moi, na, zara, yo. Na minto bossa testa den po eke n'intérêt na faveur ya nani. Mama sona nyoso ba ko beta wana. Batala ateke bana bana. Pour moi nana tango za ko marteler sur les solo net ya moi nana na TV. Pour qu'à en harmonie familiale ni na ba koko na. Ah oui, surtout ça aussi. Surtout ça. Pour banda ocha ba doute. So omoni ke baninga ni bakenda kuna bayamba bonye bayamba ka avec froideur pour baza sûr. Il y a en paternité té. Likola les solo na bien impact psychologique ni nezana on a muto a moi. C'est sa faute. Bango bavanda batala kai bango bavanda batala ke bango pe bana version de fait na bango te. Très bien. T'as dit ndeto vandiawa ngaso na tali libanda bo na mona kuna esika ba otonga na mona libanga na mona boy mais na fa no za pembeni yo so tali ozana même manière on mona makambuke ngate mais to vanda esika parce que j'ai l'air un peu plus proche de la chose, toi tu es un peu plus loin. Yo pe so tali kuna o mona makamuna ona ndenge ba pe so na tali na mona ndenge moko te. Très bien. Dans une histoire, chacun de nous a sa manière de voir les choses. De la même manière qu'Aya Kapoto peut c'est raison to innocenté que famille Pouloulou est bizarre. Il fallait pas Pouloulou pe ba na mode à dire na ba na version des faits na ba. Très bien. Alors, d'abord Pouloulou azana mwana na bango avant comme mobali. Mobali na ye, oui. C'est pas parce que comme mobali non ndé alongwe mwana na bango. Donc à un moment donné, Pouloulou a à koufi to tika pe mana kimia. Kimia, oui. To bando ke tombola Pouloulou tende to tombola ba bien er nyonso. Est-ce que les artistes ne sont pas paiement na kimia te to lali mukamuke likam? Non. Ndekona moi si pe siko a décidé ayo loba. To banda fouiller siko na to banda analyser liloba moko ndeko Pouloulou. À cause en a tort. Mais comme pas cause en a raison. Est-ce que c'est important yeka fo aleka? Siko yonga na lobi faute ya moi si a Pouloulou. Et ça qui est important les kate. Biso surtout na maturité montée. Mais la femme se dit que ba abandonna bana, ba l'annulation bana te. Si comme ça ba abandonna bana ko lo ba na réseaux sociaux, ara ça que mission tant que mission si li solution ni biso communauté tozo la ki. Tant informer biso combien de personnes ba tindela ki mbongo epesa banda business ya makamba occupé bana. Boni bazo foutele bana na minerval. Combien ba adopter bana bazu bango en charge. Combien de basi batikala na bana na ba famille na biso respectif ba famille ba tata na bango batika bona bana ba bundi ba bokola bana bango moko ebele ba beta pe lisolo te ba loba. Oui. Comment ça mobile azaka na mbongo ba botole mapangu bandako ba maso batika maboko pamba grand-mère na biso bokola ba mama biso ye moko ponga sina bota meto ko na biso kufi atika na ba mama biso ye moko to potana to viva to komi lelo. Très bien. Si belé ba boko la bana bango mokoti loko ba sundole na bana biso photo sani bana ngabota ki na communauté. Non mais des mères mbelo leki makasi non au fait les gens goût makasi donc ça mais à combien déjà public non problème pour lui azaki personnalité publique mais il appartient d'abord à sa famille.
Bana ba personnalité publique combien ba koufi à communauté zo bango en charge. Dadi di kamba la pas koufat. Toboko la bana dadi. Toyoka pe ebele pe na liwana ye te madame. Toboko la bana dadi. Te wana ndé toboko la te mundueri. Toboko la bana ni po ni mo sa munduera le kata loba. Peut-être les familles wana bacha moi c'est à l'est. Elo okuta pe makambo t'inquiète laisse tomber hein. So papa koufi za mambo ebele toi na ba famille africaine to yebi makambo wana ndenge ezalaka. Ba kosa biso te. Ba otia bino à l'aise ma 100% te. Mama bundaka pona bana na ye. Très bien. Maman malamu obomba bana. O linga te kutu ke lisolo mo bima. Ba vivre mo boza la pona bana. Tu vas rester tranquille. Surtout pour lisolo mo na o zemine on ezaka o ezalaki bo ezaki kenebwe. Ya masolo obetaka na réseaux sociaux te. Très bien. Eza babilo mususu. Parents bombaka yango netinga bonga na histoire à vinanga. So ebimi na internet. C'est que muto azalaki tango makambo esala mana. Ezo salema. Nanga mo bo na beti en internet pour en pesa na histoire nanga. Pourquoi maman absorbe beta en internet? Parce que biloko mususu oyo ko beta ya mwana no soki net par exemple à mwana mwasi ako même kozanga libala ba belle famille ngo boko tande famille o papa na ya salaka bo ya salaka bo ozomona tala sarato la bazaka oswa na internet awa papa na yake le kaso na chaîne ya banani fi ngo que son âme repose en paix allez mbala moko lisolo bima e koma sa yo kutobima na papa na yo kutobima na papa na yo kutobima ata lelo lobi a expliquer so lisolo ngo le kaka ndenge nani ondima imprudence quand il y a mukio exposé bana ou exposé famille. Comment vivre avec un scandale tous les jours? Bana na biso faut pas akaba victime ya le fait que tu ebo kangamino ko na biso te internet. Parce motema pasier moko posa ko tika na internet ango to komi mélanger. Ni na mobali bakaboni azo finga tata ya mwana na réseaux sociaux loko ezelo côté. Et batu mo betele maboko na belle famille wana azo finga. Azo finga na ba belle famille batu mo beta maboko po sala ngo bien. Est-ce que moi nana on mérite ngo? Moi nana besoin au fait yona papa na eto yona maman ne oko au moins mbali mso akabwa na moi so finga mama ban. Yona maman to yona papa boko kabwana eza bolingo na bino. Mais le son et kabwana te doit continuer de voir son père car le quoi papa responsable. Et mon maman ne car le quoi maman responsable. Salité na bino na bobombi ngo. Pourquoi ko ke tia na kata ba position ana? Et puis bande ko pululu kala kaloyo. Akosaka aloba vérité te aloba makambo eza yango te boloba te bovanda depuis kuto pululu azaki nanu diki o esali po boya oloba lelo eza nini parce que tanga kufa kezaka kutu bachaka pululu manzaka bokutaka na manzaka ezaka boye ba welela kiboye makambo loba mebe to sala ba analyse to luka bino bozala te lelo ta boye koloba ese kuisa pululu te. À un moment donné, pour na honneur na mémoire yande kolabino, oui c'est vrai. Boza kolobelo pour na ko éclairer opinion. Opinion on est bané biso. Est-ce que vous voyez que biso so tobito yo kabino te to yo ka. Et puis peso pe tobito na kota kaka na émission na to koma ko analyser ngo ko moko. Par na ye le kwa botika na bana to ko za par na ye. Pour lui akufa jeune. Alors ben c'est le bo que pas maman Olivier le loi kufi. Et là, on est traumatisé congolais. Pour lui, comme qui a communauté paix, comme qui star. Très bien. C'est vrai, à traverser un moment difficile dans la carrière naé. Mais bah quoi peut accuser bino peut causer responsable la famille africaine qui nous occuper les cabis au pays na ba. Wana ba famille africaine ezanga. On a nini quoi ko bima lelo. Étant boza robeta lisolo, moi na bolingo ba nike bondima été. Ceux qui pour nous le sont vivants andima moi na. Andima moi na. Bino bobo est sur base de quoi? Place exacte. Bozo monde. Botika kwa ko bima defa ba mona no bandoki ska bona no bandoki te ba mona no mabe peut-être ska bosa bino mabete ba famille na biso bo luka pe ko changer apprenez à changer faites les choses autrement et ça normal te que bino kaka ba famille africaine bino kaka ba famille africaine bino kaka non bino ka bozala kan na ba keri ya ba scandale bino kande bozala kan na makamba famille africaine non. Très bien. À un moment donné c'est pas bien. Merci. Des fois les kamuso et salami bovandi penia bolobité et longo la bino logo te après avoir kolobé c'est kuisi pululuté. Très bien. Merci, il nous reste 5 petites minutes, mais Nazaka a des questions. Mon atikali nango, donc on a 5 minutes. On a ma demeure à Zokabola 2 minutes nandam ou 2 minutes nandam. On a banga na pekana. Kana katiwana maman. Christian, en tout cas, je vais respecter le timing que vous m'avez accordé. Il paraît moko peka yaba comédienne na komo ya Maxi. Akei akendaki kotika libala na ye epai ya nganga
Il y a mais des fois lingala. Donc il y a qui kotalisa libala nae et pas il y a nanda kwa nganga. Pendant que maman wana to moni awa pesi batu leçon ebele a expliquer batu makambo ebele to lobanine que des fois les accusations oyo basala ka ba comédien ils se retrouvent na kati ya ba accusation wana. Oyebi noko tadi kad Maxi muto yela absolument matanga tantina bato bala na déjà o bazaka ba lesbienne kaye Maxi muto azaka sirène na kala muto azaka sirène ba pakola soki ba biloko nini tango akei kuna zongenga beauté lokwa ya sirène bakomaka na boîte moko bozaka na kitambo kama solo na ye kaye bato théâtre bazaka bato kisi bakota bonganga bazana na ba vie mabe etc. Oyebi mama biso banda oloba biso tanto okola biso en famille biso nganga zarate mutakota nganga te mutakota kisite mutakota kisite. Très bien. Soko ke simba kisi okota kuna o simba kisi omilia yo moko. Mais mama biso loba boye mutakota nda nganga pamba te so ozomona mutana facilité okota nda nganga faut ta famille na ese ke baba to ba famille moya ba bongo. Très bien. Na lobité ke Maxi a mutuma ba famille moya bongo ya lobiso pas osela ngo pibe. So penin, peu importe des explications ou yazo opesa. So to sangisi ka na makambo ya ko loba na internet. Ayo opesa ba conseil Maxi oza sûr que vi na wana otika ya epoka makambo théâtre to zaka na kati ya makambo wango. Et puis ko ça la publicité ya nganga nda nazo comprendre l'explication opesa te pozo tenir la route. C'est grave. Mais bolingi pe ko ya ko loba makambo pe mingi na opesa ba conseil ya yango to komo landela bino de près. La bouche qui parle beaucoup. Ozomon. Siko yo accusa bato. Yo loba na bato pointa bato du doigt. Tala lelo yo mo dans la sauce au cœur d'une histoire aussi sale. Apprenez à vous comporter. Apprenez à vous conduire. Apprenez à être droit dans vos bottes. Parce que ils ont une réclamation. Et ratakate. Yango elandaka partout. Voilà, soyons vrais. Surtout, un enfant de Dieu, celui qui craint Dieu, ne peut jamais faire la promotion. Il y a Oyo, ezali contre la Bible. Il y a les interdits. Même nakati il y a makomi nzambe, il y a les interdictions. Alors un enfant de Dieu ne peut jamais se mêler. Tel qu'un gars, na chaîne nanga, je ne fais pas passer le prophète. Je ne fais pas passer le pasteur Tchalo Boko Boyo, Tinda Boyo, Sala Boyo, non. Je ne veux pas passer le maître spirituel. Na chaîne nanga, on m'appelle Tale Belé. Des fois, peu de monde a boyo, aux Ampia Kananda, Wata 50 francs des athées. Mais maître spirituel, mon boyo, mon frère, dans mon chaîne, donc, et Tale Maramwa Mingi, et tout, Naza. Maître boyo, Naza besoin, na leka, na émission, non, peut sur $200. Parce que, bah, foutaga bien, bah, toi, moi $200, moi $100. Naboyaka, j'ai dit NON, je ne peux jamais recevoir bango. Parce que je vais accompagner le bêtise et nakokende au-delà, il y a un principe, il y a ma kambunanzambe. Je dois marcher dans la crainte de l'Éternel. Nabatela les 10 commandements. Ils allaient très importants, ils allaient très intenses. Et les enfants de Dieu, vous devez vous rappeler toujours la mort et la résurrection. Yanzambe était Yakabisoni nuit et jour. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais avant tout, Kabwana Awa, Demer, la présence, il y a Maman Gabi, Maman Belvic qui avait perdu sa tante maternelle. Et Bembe Bimaki, nous avons vu Maman Belvic qui était très engagée. Et Lobi Koutoudou, Lelisa Kinga, Ertoke, na cimetière. Et nous avons vu la présence de Maman Gabi. Au cours de la lecture, Nini. Lecture, na rosa les arara. Ezarali Kelimba, so mutalanda ki yo pour landat. Ah oui. Ezarali Kelimba. C'est la seule lecture que je peux faire. Et aussi, il y a Gabi, les gens se disent, Siko Basololi, na Ndekonaye, Gingombe, Oyo, Ezalaki Wakita Mata, parce que Tomoni, Namatanga, ils étaient vraiment plus proches, puis Bazo Solola, comme si, et Loko Tikala Gozalate. Il y a question Souka? Il y a Souka. Au moni, ba comédien ba mikolo, Gingomba marié. C'est sûr qu'à Mobali, peut-être, ou peut-être Kazana seul, en tout cas, à maman. Pour respect, ils ont raté pour Mobali.
Mais si vous avez un mukolo, vous avez maman na bana, il faut apprendre à se faire respecter. Très bien. Dans tout ça, qu'est-ce que moi je dirais? C'est que baki bana ba sortie médiatique imbécile au basala. Ba sortie médiatique bête au basala. C'est-à-dire boye boloba ni mabe. Après demain avec beaucoup de facilité vous rigolez, voilà pourquoi vous faites des places moko, vous prenez la bière, vous mangez. Il y a beaucoup de poisons et tambolaka. Na kati ya hypocrisie boko tia musapina sani moko sa melaki anti poison moko akei. Deni bachela ke poison balia resika moko na babuzo ba ya modèle. Quand on se respecte, on évite même de se frotter dans des bêtises. Très bien. Vous n'avez pas besoin d'en arriver jusque bisika boko mawana pour que boko kon régler ba compte na bino. Ah oui. Bolobani mabe ou esara ke bat batala na esu ne longité. Après vous faites semblant de misusu pe ba koti na kati ya mabe na bino. Koti na kati ya mabe na bino batumsu ba koti na kati ya conflit na bino batumsu ba s'entremêler les pattes au fait. Vous voyez? Et surtout dans tout ça que Bwana basi tara gingo mbeta mba osa ba droit de réponse wana moi sina ko côté. À supporter. À supporter. Pour ça mobali na. Peut-être que moi n'a pas ko linga yo kota lika moi maman. Ozomona, il faudrait que les gens apprennent à se respecter. Très bien. Batba mi tire en valeur, batba mi pesa à poids. Très bien. Batba mi pesa à kilo. Ozomona parce que bablo musuto ça na réseaux sociaux et tikara ba impact. Impact oui. Ok, et baba be boloba na kana bino de bobimi bazo. Ridicule. Parce que bo fingani boloba ni mabe moko bo combien na ba niveau atteindre ba niveau moi après demain vous parlez au fait. Très bien. Et il faudrait vivre avec cette réalité là. C'est très compliqué. Ya wana lelo batu baloba na ngelo loko yo na sarato la aloba kuna mwana no bo sona ku bo beba etc. Il fallait beta sur la ligne rouge pour franchir. Moninga lelo, au manquer un respect. To comme un niveau où tout est sur ya ni so ya moi na so ya ni. Parce que bato ba finga moi na copieusement ba en internet toi. Oui. Nga lelo nga demeure. Au manquer un respect. Ata bonjour so to pesani. C'est que na inconscience. Également moi. Il faut que ma pas à niveau bongo. Ba jeune ba ça en internet ya. Au sali sembla la télé. Au sali to lobani mabe na TV après na coulisse to kutana to kutani to pesa ni bonjour. Et pas nangi ole. To lié to fandi pe to mati dans voiture mo to c'est plus tolérable. Au moni pour ça to là je vous donne cadeau. Biso pe musale ça que to kutana quelque part. Mais même si na kuti yonde faut pesa un poste na opiate. Faut tout comme on a niveau non pour le respect parce que les gens se font du mal aujourd'hui délibérément. Au moment où on bandeli na uto banda chaîne na sika. OK? Les choses venaient par-ci par-là. Les lots na ndenge na ebeli internet. J'ai compris que les gens font du mal délibérément. Oui. Batu ba finga yo. Batu ba salo mabe ba nuirio. Très bien. Ayebi ko sango constamment pe ay milieu alobe loko etamboli partout. Partout. Belle famille komelio. Maman Komelio, ba cousin, ba cousine, ba Komelio, pour ba qu'est-ce qui s'est réellement passé? Très bien. Ba tout ba Komelio pour ba ni ekomi. Alors quand les gens t'écrivent comme ça, c'est parce que l'ikamango est tamboli. Après le bina tonga mutanga kosani o peso mbote masa fingi sa ka sia Emilio. Chez moi on ne vient pas. Na sa solo la wana, na sa oseka wana o lo bala mutemo yebi. Oyebité. Photo Pétamboli. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais je vais dire un truc à juste Christian 30 secondes. La bouche qui parle beaucoup est mankaka kosu mokate. Lisu monakate zangakate. Moi, je suis très heureux. Il y a comme on a ba comédien bazala eni. C'est l'unité que nous voulons. Herbino bozali bomoko et lorsque bozali vrai de part et d'autre, ça va vous aider de faire avancer votre secteur, votre culture, votre parce que ezabisika obiso to yebeli bino ezabisika obino bolie laka. Et aussi, si vous avez que mutuana lobby na cause na facilité ya osola na ye to ko solo la kana ye batela monoko. Faut pas ko lobaka mingi. Tokenda musika. Tokenda ka musika te parce que aujourd'hui maman Gabrielle na ba maman Étoile, ba maman Milo na moniana na ba bijou la reine, ba maman na nyonso na ba Gingombe na ba papa Serge wana ba sangani lelo ba fandi parce que moko na bango azalaki na passe na kombo ya maman Bellevue et pas sur na ke esangisi bango non tous ala kapé que notre ke tous bakina ki ko sangana pona passe o donc esangisi bango te mais c'est plutôt pour un projet o de sangisi pona honneur na bango
Regardez comment des fois les gens sont ridicules. Restez ensemble. Lorsque vous êtes ensemble, il y a beaucoup de journalistes au Bayaka. Maman, tout ça l'émission, on a $50 pour notre transport. Azo ya pour affaiblir yo moralement. Et puis tant on paye sur tellement paye sur $50 on pose la question. Voilà, donc cette personne t'impose. Ouais. Or, le $50, ça vaut rien face. Bon, comment on dit ma émission pour pas $50 et milliers. Donc face il y a réputation, face il y a Kibomutu, face il y a Onyonso. Il y a Kolobeze belé meta ezamoke. Christian merci. Lobe koleka lelo. Oyoka gu.